Nalobi na yoki non moni liste oyo so mona liste mais nani abimisi liste wana nani abimisi liste wana c'est ça les problèmes ngana saki na groupe wana bolongoli nga na groupe balongola ki ko na na gesho ke no gesho 100 personnes voilà tout le monde est suspect mutu nyonso aza mabe na théâtre mutu nyonso aza mabe na théâtre mama napesa conseil hein même bateau problème. Oh. Et bon, il comment répondre les analyses en France. Si il répond au mari, pour moi, attention, la crise. Non, répond au mari. Il y a une émission qui est là. Oui, beaucoup. À poisson, ce qui est poisson, bébé dans il y a un des colons bas. On les émissions de Bamona, il y a un combat. Encore un mot. Na bien na quelque chose comment mais il faut le mabete yo lobi likama français que soyez pas bien pour le français ça la langue te ko le ba na début émission ça là comment on va pas rapport à lui parce que on a quelque chose à masala ah kero yo ta analyse si ba poto est-ce que ma fille bela poto ça ba analyse wana ko finga bande ko na no ba ko mo si la ovanda si la vandi ben vu quand il a pas tout là maman chérie faut ça maman chérie là voilà maman encore un mot non mais on t'a dit OK ya Gabi na bien le côté ça y a na moi si oubliez donc na ngala yo maintenant on est une émission tu nga déjà tout ni tout le monde là voilà gesho ya champi ya champi voilà gesho mais tu interpréter en mabe etali bango gesho ye moko mona mission ko ba joni écoute lelo omoni gesho ye moko ma faute de test sur 7 couches au mailong ba ta poto mbele ya fille bela poto parce que analyse moko ko finga ka bande wa théâtre ko finga wa théâtre pour ça nous sommes tout na poto ngote mais ce sont balinga qui pété loko tonga yeti ba artiste dio ba fille mingi au mono yo na to mono ba fille bela ba tana miawa para ko tonga Suzy mais na artiste ba balinga Suzy te ça tonga ka yo no tonga te Suzy ali ba finga endoki c'est comme le gars film ka ko la ki diaba ba ballon nyonso azo yamba c'est mbaka oui ozo yamba mais le baba comme Suzy le baki c'est ça nani abimisi liste wa soki oki mutaro bagi na ibutu aibutu pensa ibutu abilo baloba bata sispe bakwa parce que baliki bomba bino babela bino balika bomba yango Merci beaucoup, Merfino, pour les images. J'espère que tu le dis vraiment l'engagement parce que tu as eu tant un côté à la vie sur la musique, va comprendre vraiment que tu as déjà na Ibutu, la star, Boni Ibutu. Ouais, ça va qui mes amis. Nangola Nzambe, Nzambe osama kamuna, ene to ba Nzambe osama kamuna. Qui mes amis, on est là. On est là. Ouais, on est là. Le lot déjà le 8 mars. Jour na biso basi et le belo roté yo pona yo ko isa ba mama ta mo elo roté to yo botami na nzela mwasi oza na mwasi oza pe na bande kwa mbasi oza pe na bana ya basi bosa melanzambe merci Nzambe na comme le 8 mars il est avec nous, s'appelle Ibutu. C'est avec lui qu'on aura le temps de décortiquer cette émission. Restez toujours branchés sur Dada International, le choix de l'excellence. Ibutu, les lots déjà, ils avaient mortuel, il y a Suzy Bond. Ça a fait mortualité. Ça a fait mortuaire. Des mortuaires. Il y a bon ça encore. Quand ta place au thé. Au salaire. Na vie mortuaire. Tu obi fait mortuel. Na komango, na epelé. Tu obi fait mortuel. Na epelé au comprendre. Epelé. M O R. Comment ça sera la question de l'émission là? Donc ambiance oh, ça n'arrive pas à biso maman, Lelo. Non mais quand le lobby,
ezali ve na biso na ngai na yo nde bandeko nyonso mosala ezali jour oyo ve mortuaire ezaka butu oyo motu azokanisa malamu na mabe oyo ndeko na ye asalaki mpe azotika biso tokosala nini apres ye ça veut dire ve wana ezaka ve ya makanisi lelo eza lelo tokosa kuna biso nyonso mpona kokanisa ndeko na biso ati biso susi bantu po tolingaki mingi mwasi kitoko mwasi apembe makolesaka likolo kitaka na se te tozwata kokanisa ye na butu ya lelo voilà tozwata kokanisa ye na butu ya lelo mais depuis ndeko na biso akufi makambo ebimi ebele ti lelo voire même ti lelo bamakambo ezobima kaka ibutu mpona yo analyse nini ezosala concernant comportement ya baninga na biso ya bandeko na bino bacomédien bajournaliste bapage polémique oyo ezobima mpona liwa ya président. Ouais, merci Dela pour la question là. Omoni ntango biso tosali kosala mosala oyo toprogresse yango totia bashio tokende mpenza naki na yo te ezalaki na mama na yo matop question bien epesi mbote pa azali matop naki mingi sima mama oyo tosola nde tosola ngai na yo ebi yango toza mwana moke toza mwana naki lelo to baquestion ezalaki boye te omoni na ntango mosusu tozosala mpena mosala ebale na lelo oyo mamoto omona sikoyo eza sombo eza mpenza somo na nkele na kobanga mais tokozala veye tokosala effort tokona ndeko na biso na kimia na esengo maki ezaka mawa mais tokosala mawa na esengo parce que asaki mosala ne kitoko alobaki ebimaki moni babilobaloba wana bato balobaki eya likambo lelo te sei moko nga nabebani na yo eza kosepela na yo te ntango soki yebi yango te oyebaki yango me naloba ngo oyebaki te parce que bato balobaka nga nabombaka te mais après émission na biso moto ngo notanga kombo c'est sûr ce qui est fait nzambe alola omona c'est sûr alobaki tala kutu boye nga na ina yo sa yo yeba bon point olukanga te yo nalobo te parce que moni siko eloko ezoboma na moto nazalaki na nakopesa tumino te bato balingi bato te mais tokunda ndeko na biso na kimia lelo veye mortuaire tokosana pourquoi epi lobi ya ntere kokodi oko akufaki makambo matanga na ye eleki baabsence ya presque baartiste ebele bamonani te c'est dû à quoi parce que atikaki théâtre ubete mpo maladi na ye ewumelaki ubete eloko nini esali matanga na ye vraiment azala honore te et pourtant aza artiste oyo asali mosala makasi na monde ya théâtre mosala makasi na mboka na biso oyo et puis aza doyen na kati ya mboka oyo mpona mosala ya théâtre. mais ntango nga alobaka meme na bino moko ofanda bobi ya champi bokosangaka bongo na yo mpe ya champi bilobaloba ya champi makambo nga nayebisaka bino nayebisaka na mokili mobimba il faut bakomprendre ke non eza baréalité vrai eza bahistoire vrai to maloba na ngai ezaka vrai kokodi oko aza moto oyo biso ndeti nga champi oyo butu naofanda mabele il faut que la course salongo la course on fait mon kokodio qu'on a kati makambo ça na kati là il faut ngana kamwa na banga na sepela tout na kati mabele et bale mondial je na biso chaba Moscovite ba Johnny Takala ba Masasi tout nendo oyo kokodio ba kufi artiste mosusu bamwani te ayebe te y compris na nga mpe nayaki te na mwana te ngai so na ye te
mais ce qui va dérouler à 51%. Ça veut dire que sur la 51%, va dérouler à 10%. Même pas 5%. Ok. Mais il a bien mal sur mon lobby. Il a bon raté le gars pour la rappeler. Quand même, ta photo, téléphone. On va téléphone, on va nous faire un bien mal sur. Bien mal sur ma réquête. Ali, oh! Kokodo a couvert par artiste et par mon anité. Pourtant, tiki bana na baza bana bino. Atiki bana, ça dit nous allons bénir mboka oyo bino par artiste ba dégonner, il fallait beau présenter. Pour rendre ma dernier hommage. Ma dernier hommage. Pour la nini? Mingi baki ba Suzy. Ok. Suzy c'est ma sœur. Suzy famille na ngai. Suzy ndeko na ngai. Suzy musa na ngai. Abi banda Suzy akufia komika. Donc oh eza erreur ebele faut to na pas ko dioko. Biso nyonso to ye et pas ya Suzy. Boka bwani kaka. O atavaya la mingi na biso te. Asaka mingi na biso te. O fasa ndenge nini. So obani likolo te na obani na sete. Likolo okoma ndenge nini. Il faut m'en laisser pour comment likolo. Faut comprendre que parce qu'il a faim, mouton robot dans lobby. Bah moi n'était. Maman, la théâtre na biso au niveau ça. Na ça ba tunga bia yezo mawali ba balingani te. Ba tu baza amo wana te. Parce que lobby au moins un jour, le jour a fait mortuaire, lobby au moins un jour enterrement. Au moins la différence il y a Suzy Bantou, pourquoi pas Suzy Azaki dans nos jeunes? Mais Suzy on va l'ingénier peut-être. Et on tourne à être. Non, tourne. Artiste dit ma fille mingi au monde yo, là au monde la fille est belle à Tanzania wa. Alors on tourne à Suzy. Mais na artiste ba linga Suzy te. Ça tourne ka yo non tourne. Suzy ali ba finga endoki. Ba finga mami wata ba finga linga. Lobi na landaki papa Masasi. Alors muto atinga Suzy de tseke yebazambi. Voilà. Mutazando tseke bokileko mbwana esika moko bozala na mutu nde ezalo wa tuna parti melanga. Tuna septième baka. Ba on clair ba mon ngaite. Ba on de ba no Suzy atikela tsoma loba moko moye. Suzy loba c'est yo ki solo ngo. Yo ki solo ngo. Me ba loba yango eloko mezo tsika mo tema ngolo tseke ngai butu misa pa zaki yango mo kelebe. Babi misa maloba Suzy misa ayebisa ki bango. Yango yo ba septième na komi finka na bateya. Septième comme le quoi finka ko la ki diaba ba ballon nyonso azo yamba septième baka. Oui ozo yamba. Mais loba makambo Suzy loba ki c'est ça. Ba yeba. La comédie va mon thème ya jalousie. La comédie va lingani te. Alinga tonga oyo po yabima, pour ça la leader. Vous avez la boye, vous avez la boye. Ma camouille, il y a une cotisation. Na moni liste ana pele ndepe na tuno yango vraiment liste wana ebindenge nini le panzani na ma page modèle artiste bazo finga ma jour le jour nani invité nini azaki na kati wana parce que na kata kupa na ngapena na kata kupa plus de 200 personnes artiste bazawana ba journaliste ba chroniqueur bazawana nani abimisi liste wana soki oki mutalo ba na oyibutu ayibutu pensa ibutu abilo baloba bata sispe ba kwa parce que balipi bomba bino mabela bino balipa bomba yango si butani ko loba ote ko loba raté na lobi na yoke non moni liste oyo so mona liste mais nani abimisi liste wana nani abimisi liste wana c'est ça les problèmes ngana na saki na groupe wana bolongoli ngana groupe balongola ki ko na bina gesho ke no gesho asa mobali akozo ka contribution ya basité parce que ngolo so mwasi mutakufi et puis gesho mais ça ndeko ya zo contribution maman na bina yo banda matanga esalama salama awawa artiste bakufa c'est gesho à la contribution mais sur la première fois ça ils appellent à récolter un mongo ya contribution et comment zamba et là on est pas dans koko ko zo mbongo ya seni français bien oui et français ba essayer ngala bi français koloko ta mbongo ya contribution gesho ça au camp nabi et qu'on appelle maliboso après ti et comment pas comme il peut non na lobi na yebo c'est bien ça idée à bien mais à ça là encore te pour na de la biso akufu mais à ça là on soki likambo sali et ça mantanga te mariage sali mamoza ebele gesho al continue ko loba bongo et bato moninga mabe voilà bato moninga balinga te aloba po ani oyibuto loba kabinga mais nemi saka bino
Ça veut dire que ça me l'a raté. Ni ça me l'a raté. Ni ça me l'a raté, c'est vrai. Donc, il faut comprendre tout. Gage ça là, bravo. Moi, gage on a fatigue là. Oh, c'est dire, monsieur. Mais là, tu as la prière pour la monnaie au place au PC à Tamboté. Non, tu as une question. Ah, mais qu'est-ce que tu pas pasteur de la foi? Nzambalola. Mazaïga pembe na. Nzambalola. Na jire na comment Nzamba mon gage. OK, bah tu peux vas inquiéter. Gage c'est mon frère. Gage a fatigue na nga. Yoka elo ebe. Ça ya jambi. Yo soki na moni na fatigue na gage. OK. Un grand artiste comme Gage. Gage est un grand musique. Voilà. Quand il joue, à tout le monde. C'est ça. Non, on peut la louer à Gage. Donc, Gage, mais on a la saison de Yate parce qu'il est ici. À sa mission, on a scène de ce comme il Gage, donc il y a Gage là. À musique. Voilà, il est aussi très poli. Côté de l'eau là. Voilà. Gage, il y a Jampi. Il y a Jampi. Voilà. Gage. Mais tu peux interpréter en m'a bé. Et Talibango, Gage Yemoko, mon émission est comme ça. Écoute, allez. On m'a dit Gage Yemoko. Quand ça il a assez à se gagner. Voilà. Abigé Jampi, on a fait hier fatigue. Voilà. Abigé ngapen ngaye parce que Gage jamais gagné quoi. À la mystique sauf que c'est de n'habiter. Les micros et ya dans le bandé Gage niveau Gage bien à ça. OK. C'est vérité. Voilà. Gage moi aller à Gage. Gage on a manqué en respecter. On a pas manqué en respecter. Et on manqué été. Oloba ikara likambo eleka na groupe. Na lobaki ba retirer la groupe parce que on a ko ba Gage que non. Gage nous ça une contribution boy. Ça là pour tout le monde. Et ça va pour na bala lembaté. Gage va français bisel biso yo. Ba bo sama Gage va français belé. Gage va français oyo. Loba ngo na ba tuni ça soit ko likam. Babi peut parler français. Moi je parle français. Oloba hein. Faut parler. Et sa langue c'est ça. Balanga yo mes enfants propres. C'est ça. Baloba français. Ils ont la langue, ils ont français et le côté. OK. Non, tu as la singa singa français à 50%. Moi, c'est moi, ça à théâtre. OK. Je te jure ce qui est vrai, à 51% même. Ah bon? Je te jure, on va le français. Attends, accommodé. Aucune personne n'a ça. À 51%, je te jure. Ah bon? C'est jure. Témoignons-nous vivants. Attends, le balanga tu vas français, français, mais à 51%. Dans une classe, dans une classe, mais à 51%. Sur le biboy. Non, il n'y a pas comme ça. Non, faut le dire. Sauf qu'il est français, boy. Non, c'est pas ça. Oh, on va dire, alors, non, faut parler. T'as à 51%. Vraiment. Ils ont monté ça à la théâtre. OK. C'est juste non, le bateau. Le balanto est monté au cas. Oyebi, on a ça. Ayebité. Oyo ngoyebi sangana. Le bateau. Le balanga, le balanga. C'est pas le français. Maman, oh, t'es là, attends, il y a des temps, comme et on va nous les camouni. Oh, c'est il faut bêter la comédienne, on a pas à 51%, tu as la bana, à la singa français, à mon kio, la zone en haut. Là, il y a un français. Et là, vous mangez là-bas. Article. Voilà. Là, allez. Est-ce que vous avez besoin de un mobile? Vraiment. Est-ce que vous avez 51%? Quand je dis 51, ça veut dire 1. Actrice Moko. Voilà. Félicitations à notre actrice. Vous comprenez? Il y a aussi des gens qui ont ma belle, mon pépé, là-bas. Vous avez montré que vous avez toujours étouffé, vous avez tout le théâtre, sur le vieux, c'est pas le bac. Non, tu vas analyser. Non, ça l'analyse, vous avez une doction, vous avez même pas. Il y a autant de gage à l'obiango, des gages au salon pour la battre union sur la salle. Voilà. Si autant on a une liste, on a une page. Exactement, comment c'est possible? Bolongoli a champi, on a le bac pour la gage. Bolongoli ngaï. Est-ce que la liste? C'est ça. Donc, ma fille, tu vas tirer la qui est innocent, théâtre, tout le monde est suspect. Tout le monde est suspect sauf rien. Sauf personne. Sauf personne. Voilà. Sauf personne. Voilà. Tout le monde est suspect. Nous sommes ma belle à théâtre. Nous sommes ma belle à théâtre, maman. On a pas ce conseil. Même bateau.
bato ya théâtre bamitema non le maso nini ya jampi na biso akati bato ya théâtre baza mitema me bajalou moko na yo siki bino basi ya théâtre ne bomi théâtre mpona kisongi kibombanda kibondoki bokoti na kati bokosaso boétouffe biso botie biso desordre na kati ya théâtre bokibombanda yango euta na bandaki mpo bino bozala étouffe seke epa na bino mibali ya théâtre bozosangisa nabi lelo oyo mibali ya théâtre biso bakóma nango basi se comporter mal, ce qui moi ça le bien la mi-moitié, ou à côté moutarde un tel, ou moutarde mais bien le bal comment battre un tel, parce que mon contact qui va bassi, pas chez moi. Ngaïté, dans la journée ngaï mon ba relation ngaï à libanda, pas la poto à l'ingami. Babi Boutouka Kodoba, belle pétition, la patronne à mon de mon je te salue, bonne fête de femme, la famille Bota Mobimba. Bonne fête de femmes, dans les abakouk, pourquoi pas aux compagnons de Dada International, ma pétition bénédiction, yo moko ku santé na yo, et puis ma poison, non, zongi bien te mais kaka kolobara ma rapport pas. Batu baebi ngatende ba okamwa, babi santé la ngai. O baebi ngate. Ngana yebi yo de la zo na mwana muke. O kola ena sa mo. Ba époque. Ozali na mon qui mto mono ba mono ba mukolo ngala éviter ngala mo mukote ona ngwa dada mo petit mo mukia o kola ebo avec le respect voilà moi petit mo ba dada bon mono ka dada mo mukia o kola mo na mata pa ko o ngala ebi osko na mutu ngeza bongo santé ça dit quoi santé ça mutu ya mo moni santé ya mo c'est la tête santé ya mo tout est ça tout de tête. Par rapport à parents, c'est là expliqué. N'importe quoi munene. Mon ngali bumotondi boye, santé boye, mais na fouti na mutu na cerveau na fouti en fait. OK. Si on a cerveau ngai ezali posé ya tout droit. La kantia na sala on ça na posé. J'ai nourri mes enfants. C'est ça. Na calmement non, na guide bito connaissez. Moi, je vais aller la classe. Tout. Félicitations. Merci. Mais, par rapport au temps que je suis santé dérangée, les Arabes, la télévision, et qui s'y santé qui se nomme, et à on a mon athée. Là, on qui m'a monté à mon nez, au lieu de à mon nez. Qui m'a monté à mon pasteur patron. Serge, n'a mon nez, et on a dit, man, a yé. Tu vas dans victoire. C'est comme on a zandu, on a encore zandu Serge dans le comité. Vous comprenez? Voilà. Na sali course. Nana ni susu na otana ni natana pour nani? Na Omar. On appelle Moutou, non hein? C'est mon frère. C'est ça. Omar c'est mon frère. Na bani mbangu na Omar. Ngala encore zandu, Omar na komi zandu. Je te jure. Et pas ça dans le sport. T'es sporté. Non, qui m'a dit que bango? C'est dit. Là, ça sport, bah là, moi, mon quête na coli. Nga na sport. Na sali judo, na sali boxe, na sali boy, amutu, na spiritualité na sali. Voilà. Donc, qui m'a mbangu na bango, na ke musika, wasike musika, na komi d'abord wasike na santé ça mon nez était au film matin mon lebo olia on a la mon nez santé santé ça mon cerveau ya c'est ça donc bato ba s'inquiéter na lia si na biso lia ba trois boules fofo ni matin ah bon je suis sûr si na lia na masanga TBC mayao voilà moi si mon TBC mayao allez sanga to ba sibu na lebo na si na no mela na lia ka jeté na lia ka penza muto ayebinga abaya champa sa ibuite ene na yo tuke na yo bana kala na ba munene batu ba yebinga mo manga munene oh vous êtes vraiment dans un salaka yo kusenga OK voilà les 5 Izalaki et les 4 là c'était le samedi tozaki na 5 ans ya Belle-Vie TV to bana no wana pona poko komena na mariage ya sœur na biso ya ndeko na biso ya star na biso coquette wa bala na kinande kina e na mobali na e beauté image de mariage na bino esika bozali to bandina na 5 ans ya Belle-Vie TV to mona présence na yo présence ba comédien ebele ba to belé ba yaki na ba cadeau to mona ki pe geste mo resala maki allez Jérémie ayebe na gâteau bela ninga kata boye yo ko stopper to ke na église bo animateur ou animaki na église ko le kai buto azate
D'accord. Merci pour la question. Au moins, 5 ans, il y a belle activité au fait en année. Tu fêtes, mais tu fêtes. Tu fêtes parce que tu n'es pas ça. Tu as biso, yamawa, honneur. Tu as action de grâce. Moula moya sali pour la biso. Tu peux si orphelin bilo wakulia, orphelin balié. Tu fêtes ba minerva le pas kalunga. Tu peux si kalunga mbongo. Tu peux si orphelin mbongo. Ba fêter ba minerva. Voilà. Tala motema ya belle quand il la patrona ma maman chérie faut ça maman chérie naso. OK. Tala motema ya belle quand il la patrona ma maman chérie. Pesi bato asumi baba la wafuta minerval te. Voilà. Pesi bango. Maman ka maman puta. Pesi maman puta. Veuve Bansu baba puta biloko bele baloso ba mon pasteur de la foi, l'homme de Dieu. Tu peux offrir la biso. Voilà. Tu peux action de grâce la biso. Et on dit jour ça qui est sérieux. Voilà. Mais tu fais tellement bien te pour la nuit parce que tout ça la matin. OK. Donc la biso c'est bantu. Azana on a malili. Biso na malili. Je vais vous inviter. Tu peux essayer de faire ça, mon thème. Tu sais, il m'a pas dit, ah, ils sont vendus. On a dit, ils sont cassés. Je dis, voilà. Moi, c'est que tu commences à permettre ma collègue à la ma collègue qui t'a ramassé. Tu viens de soucier dans mon thème. Je vais aller salamadi, moi, ndam, ou aller salamadi. Et si tu es tu as un restaurant, et pas la biso. Mais tu bandes non la nini. Tu bandes na bureau ana. Non, tu bandes na bureau. OK. La patronne nini gâteau. La patronne ni gali ya kabu ni ka geste moi ya chanter de qui au petit. Comprenez qui t'es? T'es dans la confiance à mon dessous t'es. Tu n'as Jérémie et pas la patronne. Na bi d'ailleurs tout le monde est suspect dans le théâtre. Tout le monde est suspect dans le théâtre. Quand on dit Jérémie a un gâteau, et ça m'a bêté. Au moins Jérémie a zali mona oyo. Tu peux dire merci, tu encourager à qu'il ait libéré de la femme. D'abord Jérémie a dit à mon malade manaka. Voilà. Moi n'a pas respect sur abonné. Ya jampi. Ya on dit ça va pas me la battre ni ngona. Voilà. Jérémie a un respect qu'on n'y même pas. À respecter tout le monde. Quand on a un gâteau, on a un gâteau catalé. Voilà. Catalé a dit gâteau, après si maman. Et toi, moi, il faut stopper. Mais juste un peu qui n'est pas moi, je m'en fous. Non, moi, je m'en fous. Je m'en fous. Na stoppé en haut, j'ai mis mon fallu à gâteau là, aller gâteau là, quand j'ai ma carte gâteau là, puis à Nicolia, des petits sauniers. Voilà. On ne sait jamais, la vie c'est comme ça. Ok. Bolingana le va friter, mais le rouba a frité. L'habité j'ai mis, on sait la maman là, ma belle. Voilà. Puis j'ai dit pour ta super. Puis si maman là pour la récompense, t'as la moi na moto. T'as la bon moto, ça va j'ai mis. Oh monsieur la sima belle fille, ça la ngoté. Émission, basala ngote. Basala ngote, le ngote, basala ni. Il y a un bon. J'ai mis à ça, il y a un mot, parce qu'il bout à super. Qui ça a pris quoi? Non, si je vois au pays, ça qu'on a bureau, n'est-ce pas? Au pays, ça faut pas y avoir un tant il y a Jérémie au monde peut-être après chaque occasion. Ah, il faut repérer ça à la maison. Théâtre est bon. Là, ça m'a eu au pays, là, c'est tout le monde. Théâtre est bon. Tu es une église comme animateur. Quand on appelle si mère, bon mère, non. Jérémie, toi-même. Comment ça va? Non. Oh ma chérie, comment il était? Jérémie, aux amours, tu as ça le royo. Tu nous sommes à la montée. Voilà. Tu es le mambo, tu as mon amayele. Mais banana, Oliana, nous gâteaux là. Parce que Belgique, quand il a patron, ma chérie, à coller là, voilà. Mais non, mon qui pas. Muta ate mama. Mutu ya mutu ate wana pinga te azate. Ate. Pire la police. La police pire nzambe. Nzambe ne moto.
beteli yo maboko mais lia gâteau na yo moko Laissez-moi Fanny Catalé. Mais bah tout bah interpréter ma belle, mon ma belle. Fanny Catalé a monté na ngai. Balanda ko na matanga perte. Bango ko bazaki na matanga tango bia daiki. Ya Fanny Catalé. Bazaki belé. Mais bon, elle a ko doso ba belé on masanga ka wana. Ko salma be yo déclarant on a TV vraiment c'est ça. Baba ndeko no boko sola. Bane o baba ni ba changer comportement na bango. Oyo lo ba intela milai masanga intela milai masanga sali propre. Ouais, ça la magano. Ouais, ça la magano. Cotisation bon tu pour na de on a souci bantu ba mélange masanga te cotisation na ba je vais ça moi na souci pas la famille souci bantu souci à zona yé azo parce que elle est partie c'est tout voilà ba pesa cotisation na et te ote mama e bella et nani mon papa na moyo to mela masanga te on va masanga papa à quoi et ça ni bon cotisation nyonso pour pesa la famille souci bantu ke iba. Ok. Si papa ça moi na si papa na si maman na si pas coutu na et qui la famille na société au monde la société elle est partie c'est tout. Voilà, avant de commencer. So masanga so na mongo na yo. OK, tant oya matanga oya na mbona. Ya na mongo na yo. Ya ba ilanga oyo buta lo ba bino ba la te ba vérité, bon changer comportement. Ibutu to. So na rien faire ko fa ne peut pas tête. Ba tonga société. Ayemo pe Suzy Antimi qui afanda ka ke pa ibakata. Voilà. Tonga Suzy pa ibakata alongola kuna ibata longola ye alinga mibala batu. Asa mami wata. Asa ndoki afinga ba loba obaloba. Ibata ki pa ki ngote. Voilà. Ibata bi wase ma sœur. Papa na Suzy moment que non. Oh le bébé. Ça que na ye. Ça qui bien ndeko na ye bakata. C'est ça. Parti mélange na il makamulo sona oyo batele mission na ntila na informer siko voilà informer biso to yeba parti mélange batele mission na ntila ba lobela pour na souci ba. OK abombi on j'ai les paroles mais yemo wa lubango. OK j'ai les paroles oya ebisanga yena mama 7e banga non abi parti mélange OK batele mission na victoire et pas actrice moko le bela yé pour la souci bantu pendant 40 ou 45 heures d'état pour la souci bantu on a yé maintenant attends le bangote yémo sa responsable elle est en vie à le bango mais elle senga ninga e sabine. OK c'est ça très capital bibo lingalité. Voilà toujours continuer parce que TV ils attendent na pourquoi et après wana kolongwana na bureau ya Bella to kesko na église pasteur ateyaki alobi botika ba parti pris ba comédien nyonso na théâtre ya bazar mais tango mère aleki liboso tango papa lobi mon pasteur que j'aime bien Jean-Paul Mayata de la foi mon papa est là voilà c'est dérangement de la photo Théayo, c'est ma première fois. En face à de la foi. Voilà. Zoté à biso bolingana. Botika division. De la foi sur le bao ils ont ngalo. Botika division. Bolingana. Mutasi la bisa le Beckham. Azate. Azate. Belgique a dit la patona. Maman chérie, maman chérie. Azate. Bangonya so azaba comédien. Bolingana. Mais pasteur à zoté à balobande wana. Asa besoin ya il y a unité, voilà. Son passé à niveau non c'est peut-être pour lui. Et regarde non. Ameni maman. C'est moi donc voilà. Ameni maman. Tu me fais le goût. Ameni maman. Mais mon ligne peut c'est monter pour nani. On pourrait pour amen papa. La question de son nom dit maman. Toi qui li loba. Toi ici bolingo. Les abakouk na famille ta famille moko. Passer de la foi. Papa Abana, voilà. Moussa Nzambi, Ateya, Betelo. Bete qui fait le comment ils très capital. Bon, ça la pour la voilà. Bon, ça la pour la salut. Bon, ça la pour la batterie. Mais t'as la papa n'est pas ça. Alors, bah, il peut le mot bon, ça la té. Oh, comédien en coup, passer de la fois le bac à l'obi non. Il est zandila moutonnion. L'obi paye à kufa. L'obi paye dada au kufa. L'obi paye bouton au kufa. La vie continue, maman. Oh, pasteur, il a pas le bac qui est comme le bac. Il y a un bino ce qu'il faut.
botatelaka bolobaka bavérité yango parce bino basi mota de na théâtre teza bino basi yali bino kotonga na kolinga mibali oyo alingi mobala moninga oyo alingi mobala moninga oyo alingi boye atongi oyo bino biso te netika netingalika Gesho Gesho c'est mon frère Gesho alingaka nga mingi nasi Gesho enongabi kokongolaka mbongo te parce que ya mosala basi kosala yango pete oui nabete yango parce que okongoli mbongo ozomotive bato mais aza mpe mobali liboso te na théâtre kongola mbongo wana nabi na Gesho ok mbali biso natangi te mbali biso omoneka mobali bane mobali mpe te adi pantalon te cravate ya mobali mpe te je parle avec Gesho Gesho c'est mon frère Gesho motu na ngai ayebi nini okende na ngai na ye afanatiki na ngai jusque lo epesaki okoka pasi français Gesho akende na français Gesho lekonomomaka lobi yo mpe loba français yo mpe loba français nalobi kaka naoluka problème ebongo likambo répondre eza na lobaka en français soki na répondre au mari omona batension bacrise na répondre au mari te nga bina na Gesho nayepa lobi mabe te yo lobi likambo français ya Gesho yo mpo koloba français ezaka langue oto ekoloba art na début émission eza langue par rapport à nous parce que na Gesho amasalanga masa o petit Gesho donc yo mona eka mabe mpo omar alobaki fali pa aloba tika yo makambo na Gesho naloba français nini te moto sikoyo toloba kimia mais kimia mpo nde yoke bien te ye pourquoi ata na Gesho et pourquoi Gesho abisanga na miso ya bato boye Gesho abiso na moni boye ibutu ana Gesho abalanga bongo donc pour que moto alakisa bolingo moko en face na yo kalinga yo bati abasimuti alobelako boye Gesho abelanga boye façon nga jouaka nde na jouaka donc Gesho alingaka nga bongo soki okotika no te ibutu akoba français na ndenge na ye même si moto alatisaka français à 51% comédienne so bibo ese ere boya corriger ngabi yango tika ko déranger ngai o te fonce la boya comédien o bana ba français bana nga ko mo likanga na français c'est bana nga pe mo la classe ba ok ba o mo likanga na français mais on va la seranda bo wala ka na pesiki bango voilà c'est ça tout côté là on a pourquoi poto okende TV za heure tozo kende déjà na suka émission na biso ibutu au mari c'est mon frère voilà alinganga pe mi yo po ka mingi makambo nga potaka ibutu parce que na mutu moko boyo oyo ane olanga so ibutu aloba yiboye abeta ya kara parce que to sala bongo po nini to bongisa bino basi ya théâtre mitema mia kindoki na kishabusi boza nango na kibombanda boza nango de ce mazo loba Gesho abeta le kara o manga abeta le kara OK ba comédien mso abeta kara makiba te parce que ba bikena bino mo besi théâtre yo tara ba comédien nyonso en général na bino pe mibali bo faire partie na musala ngono ça bino basi parce que na mo na bino basi voilà to côté na mariage ya ndeko na biso na pourquoi OK ça balaki mibali les kaki kitoko makasi vraiment beaucoup de fleurs à toi ma sœur ye na benga ki momi ya bi aza camarade ya maman na ngai mibali les kaki kitoko to moni ba artiste comédien bazaki vraiment na isengo babini basepelisi ndeko na bango nayebi te bitu ozalaki invité te ozalaki invité te quand même omoni libala ndenge elekaki kino koloba mpe bacomédien babalaka te mais lelo tomoni mabala ekomi kolandana mibali na obala basi bazobala allo nanga loba mamo te parce que moi ba artiste te oyo eza makambo eza lipamboli ezela moni toya question na kimia yo totoyika question mais baquestion nyonso bato misusu voilà bato misusu basoka soki olobi olobeli wana baloli bakoti babimi omosala commentaire n'importe quoi omofinga nanga ti oloboma bango te mais lokola eza makambo ya esengo lokola eza makambo bato babinaki baningisaki loketo bato balie bameli nga napesi merci beaucoup na coquette napesi merci et puis napesi merci ya liboso na nzambe mpo napesi nzambe
Parce que maloba oh yes ça va roloba et comme la 55 à 60%. Nani coquette. Je dis ce qui est vrai. Voilà. Même la présidente c'est la Moussala. Donc ce que tu la Moussala. 55 à 60%. Maloba oh yes ça va roloba pour la fille na yé ko kisama. OK. Nzamba o sala yé descend et ko kisama. Voilà. N'importe ça la carte. On se montre bon parce que c'est la télé sur le lobby comme il faut tout battre la caille pour qu'on le voilà. La personne merci na bon frère. Beauté image. Beauté image. Voilà. La bali coquette. La personne honneur. Non la beauté les maboko. Vraiment. La beauté coquette maboko parce que ça dit parmi ma vision à peu près ça va. Vraiment. Déjà souci à moi sinon. Souci à moi sinon ça. Parmi ma souci na yé. Alors kende poto akendaka poto voilà avant japini aïe aïe bozo encadrer na musala o sala yo afuna bala bali comme la 60% 55 à 60% ya bo oya saka koloba et tu as musuta musa bosa ngana rappeler après OK la personne nzambe merci nzamba pambola bango na beauté image ba kende liboso ba bota bana ba sala ville bango kende bien ba kende vraiment liboso parce que tata moko ta olinga boko limo na place à pesi et puis a vraiment inaï natika ko finga été voilà na lobo mabe na été voilà azande kono nga mwasi mais souci na za moko faut na milaka pia mo makoko fala milaka pia souci ya te biso na melite ata mai 500 francs oh mela il faut Okomela. Il faut mais parce que au moni encadrement ali. C'est ça. Encadrement na tire na tire comme yo ongai. Parce que ma côte. Kitoko. Azali mwana mtsuba loba o baloba mais ngala considérer que mwana la yo ya musala la musala c'est fini to sika wana. Mwana no abali. Abali esengo wana esa motema na nzambalo apambola bango bazo bana babota bakene musika ba vision oyo ezala ko loba na fina ekokisama amen beauté image a moto stopper c'est ça stopper c'est na ba bonheur ebele parce que na mobali oyo alongoli biso soni o ba comédien ba bala kante so ba mona bali sikoyo mona bali sikoyo tu sois bien dans le téléphone ou ben n'importe quoi non on sait mais ça te bon même il te m'a bébé sali non non ça te parce que tout le bali kambo ça dit réalité parce que sali mon malamu toi problème azane pe na problème na tout azana problème mais ngai kaka fora mela bien to ya ko mela et puis ne la ébelier vraiment attends les lotés même bon fois sur nga beauté image après c'est mot de pas ali un jour bien et un homme bien voilà bien c'est combien c'est 3000 francs c'est ça les nga fona mais romela voilà tout le monde qui est déjà na après c'est mot de pas ali mais conseil à ce qu'on peut cette coquette on est faut ta la caméra conseil à couper ça y est la profiter la bomber et on va la caméra mais doit tout côté voilà vina et bon voilà les ara la porter on va la caméra conseil à couper ça qui topo ponanga non pona ye non pona beauté image parce que bango de ba dépend na bango na za ngai mutu moko libanda mais parce que conseil ponanga conseil za moko zani tu ngani nini papa atika tu OK on a koloba ngona c'est apprendre ou à laisser voilà pour faire la kimia avant de kuna mbana ye occupé na semina ye alola mafufu kali mbane maki mbazolia on a koloba kaya ngona pona nga na mayele on a sukelia atika tia voilà so afana ndako bota be ngonda ko zayo voilà abu tia tapona ye ici voilà là so alingi so limité à dépendre ngati à dépendre mobane beauté image au beauté loba voilà merci beaucoup nous sommes déjà à la fin de notre émission na monaki après ibala ya coquette ba vidéo circuler ba artiste ba finga donc ko finga na kutepa ba artiste ne nteso e koma lobo eloko nini bo ne kona bino na malili bino kuna boke ko bina bote ba maquillage ebité liwa ezelo ina kakate eya kaka boye to eba kiteke suzi en kufa ozomona ba libala ezelo ko ba programmaka déjà programmer déjà bo bala na ligne makamyo ezala ki déjà salle déjà liwa maki tutula makambe lobani et puis concernant liste o ya cotisation ndenge bini modèle bazo finga ba comédien
impossible. Bazofinga ba comédien, bao bataki mukie, bao bataki ebele na lundi mams. Na moni na page na ye alobi lui alobi na lingité aza contre la publication wana vraiment pour la nini boye ali taladina taladina na bien au monde ba biloko mususu yo mo si la ofanda si la vandi ben vu quand il a pas tout là maman chérie faut ça maman chérie là voilà on va passer sur une certaine l'eau là ben fait ça avec ça que mo lo ba kaka le ba mais avec considération c'est maman chérie j'aime voilà taladina la douce parce que tu parce que tu joue il y a finalement ben gaï c'est pas le temps donc voilà il faut changer ma comédie, il faut changer comportement. La personne numéro dans téléphone, profiter. Voilà. Puis le faire 43. Commentaire à Mouké par rapport à question. Puis le faire 43 89 12 65 094. Puis le 43 89 12 65 094. Émission, tournage, gag. Après. Bientôt, chaîne Iboutou. Ok. Voilà, je vais Iboutou officiel. Iboutou officiel. Voilà. Voilà. Aux alana au tamwa. Ma charte qui l'ombre boss et leur boss. Et la personne qui m'a dit voilà. Ouais, autour de l'année. Natunaki par rapport à la réaction à Batuko na publication, il y a liste de cotisation de bofing ma comédie puis Batunde ba bi. So qui salaki ngai combien a fait ya pour amité. Ça y est kambo ça qui banaka. Voilà. Et qui a fait pour comme il y a fait. Ba binde wa mino na malili bino ke ah et ça année yeso tu là akufa yeso akufa 3 jours après c'est oui. Eh baba c'est belanga tu so bien donc ezali viner donc kemi. C'est ça. Ba bini parce que faut bina. Bah tourner théâtre parce que bon on sera monter contribution. C'est ça. Et là normal. Et ça m'a bête. Oh so bini so na bina parce que attends pas couler sur lobby. Le jour et la nuit jour après jour. Donc bina te. C'est ça. Bina ka. Oh. Parce que ba théâtre ba chroniqueur yo ba analyse si ba ta poto. Est-ce que ma fille est belle à poto ça ba analyse wana. Ko finga ba ndeko na mino ba comédien ba ta ma fort de tête sur 7 couches au mailon. Bah t'as pas belle la fille belle poto parce que analyse moi ko finga ba ndeko théâtre ko finga de théâtre bon ça nous sommes tout na poto à côté hein tu so Iboutou tu as maigri na ba ta mukie na kola mukie na fille na mukie mune na nga na terre na zonga mukie dans aboti ko nza ba yo su mune na ye mune so la mune ta on sa ka boiti na ko poko on sa ka bongo ba ali ya buzo ba nga sa ba mune ne bo binga te bo tu na ba to ba o ba binga li bozo ba to bo finga ba so ba ali ta mo bo to yu ta rande li ba so azala ka mukie voilà bo ta photo na ka na publier photo na ka ni sa na politique na age na nga mukie voilà ne pas te na ebate na soki na ndenza ba ndenza bongo bilo changer ngo tu vas ta poto moko boye ba fille be ba sa ba ndenza poto belle fille mo ba ofere so mo ba mutu so mo ko Iboutou ne parlait pas ne nga ba bon ngam te besuko nous sommes ami kili analyse mo so ba ko finga ba ne théâtre o finga $20 o mo bikisa $10 boza maboko makasi oh $10 mukie mobile c'est un an le mobile c'est un an babi aza mabo makasi babimisi ba artiste mobile c'est un millionnaire tiens c'est $10 oh Ursile maboko makasi ça fait combien mais le nom papa Massassa lobi balobaki montant limite eza $20 sikoyo bino molinga batu bacha combien o ya moni aza o cha bata banalise o ya moni ngai bientôt ala ko effacer tout le monde Iboutou télévision nezo bandaka boy non ça la o nga na osala na Iboutou o linga to kera yo o linga te o longo bi na ngai je vais avancer comme ça o sala o te mungate pesa ka te $20 mais il fait $400. Ici, il a fait $500. Ici, il a un millionnaire. Ben, il y a un millionnaire. Pêchant un millionnaire. Papa, si on va coquiner, on va ça. On analyse. Le temps où tout ça, analyse. Moi, je fais l'histoire. Je vais faire maintenant, on t'accueille. Quand on va au théâtre, Iboutou, non, il ne fallait pas. C'est belle affaire. On a eu pour le bénédiction. Mais à ce moment-là, on a dit, non, je ne veux pas ça. Au tel et Bobi. Mais au salaire.
nasalaka poske motana moto ntebe suki osalika moke donc finga tout à fini belle fille finga c'est la vie finga ici afini tala binana c'est moto ko finga pena bonga na yé babi ba comédie bino mo bopesa ki espace ba comédie ba mitema be yango ga oyibutu atika mère bela ayibutu ko tia été mo ibutu lo ba oyibutu manzo tala bonga bitala yo na ko so boloti moninga dala mama na dire na butu pe na mo ga ba mo be voilà na vala banga yo penza ko o na boy na o bena ko akibo moto comme si na suka de la robe moutier na bango na bango voilà pour rien retour qui monte na retour la spiritualité dans rien retour souvent la bon voilà to comme na suka avant ibuto c'est on finit belle fille on finit ici là on finit bango ka bo batini bango bo bango finit batini cotisation ni soki lelo ko boyote belle ka belle vie ka babi o bango ba ole comme si on me garde comme émission te mais non pas to finir bino bo to ba to ça va théâtre tala mo Kevin Sydney moi de la paix voilà la fête de mariage a filmé coquette a filmé Marie-Jeanne a filmé comment on a eu à ça sur TikTok moi na bien moi mais c'est que Kevin yo mom oh ibuto non moi ni le battre ya on ibuto TV officiel de Soya voilà l'émission ça hormona moninga na linga bitumanya na to ye boto ba boy so la yé to gité deuxième version ya on gagne vraiment tu me dois ça en passe ça en passe c'est ça maman Marie-Jeanne a mukola ben ya Kevin Sydney Kevin a mwana Kevin ça mwana ça mon filmé maman na yo boy Marie-Jeanne elle a mon comment na robi na fête de la bino nani coquette voilà autour on a TikTok ata yo c'est quoi ça respect ala mwana to solana ikakazali omoni mondo okimi aza mwana mama na biso mondo okimi de la paix c'est vraiment salanga de la paix masalanga j'étais depuis la nouvelle lié Kevin a mwana ngai bon to tiens là c'est voilà mais parce que on est au sala ok voilà nous sommes à la fin bala na bala français na ebi grâce à comédien numéro autre comédien numéro la comboté voilà 51%. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission. Très chers abonnés de Dada International, restez toujours branchés, abonnez-vous massivement. Je suis de retour. Je suis de retour malgré. Je peux faire une problème. Si vous m'apprenez, tu as coupé un thème pour moi, parce que tu me souviens que ma balle a le logo, il n'a pas de après aussi. Si vous avez un monté ma belle de promotion, on a monté ma là. Si vous bon sur une émission, c'est la chaîne. Na sala dans l'émission, na sepela na libala. Ya Gabi. Ngato ben ya Gabi. Ya Gabi ça ya nga moi aussi. Encore un mot. Gabi avec une émission avec les tout. Oui, botu. À poisson là. Ce que poisson bébé là. Ya Gabi. Là ya na ndeko na mbali. On est émission ba mama na yo moté ka komba ibutu. Encore un mot. Encore un mot. Non, mais on t'a dit. Il y a Gabi, il y a le côté où ça y a un mois si. Vous oubliez donc qu'il y a un gars. Maintenant, on a une émission. Parce qu'il y a des gens qui il faut tout passer un poisson. On nous sait quand il on a poisson le bébé nango. Il y a Gabi. Na yo pe, nous souhaitons mais yo. Encore un mot. Encore un mot. Voilà, nous sommes à la fin. Merci beaucoup aux compagnons de Dada International, ils sont partout. Merci dans la communauté congolaise. Oh, on va la émission la biso partout. Mbano bena ebi. Hein? Mbano yo. Nani? Azali banana yo. Bandana nga. Ouais. Papa bino kuto ebite bo bandana yo. Mbalo ko. Oh. Pardon, tu ga yo tu na. Nai na ba bom te no na ba bite. Abo be tonto. Na bo be bino ko ba bino. Ça va ito. Dans le bateau. Voilà, Jerry Cometex, merci beaucoup. C'est comme la suite. Vraiment, tu peux continuer. Vous êtes au Bac, à la émission, ça qui toujours ma case. Na bateau, nous sommes à la division partout dans le monde entier. Merci à ma grande famille, la famille Kandakanda. Lobby enterrement. Voilà. Tout ça l'enterrement. C'est mission Lelo. Écoute à ce que enterrement lobby. Donc voilà. Vous avez le mot. Et nous avons besoin de prochainement dans le D'accord. Au revoir.